ba Facebook, TikTok. Il faut tout solo là na ba responsable nango ba kambi nango. Pour ceux qui biso pe to moni qui est kisi, to ko kipe ko katango. Comme ça, to protéger banana biso. Donc, oana nyonso pour na biso c'est une urgence absolue. Il y a ko travailler na ba responsable nyonso wana ba réseaux sociaux muta ko sabinote. Les États-Unis n'habitent ceux qui basi ba bannir, bango pe bazaye ko prévoir ko bannir TikTok. Bon mon apeke na Europe mobimba bakanga Russia TV. Chaîne à Barus pe bakanga. Donc kasi mukolo biso toko télématolobi chaîne oyo tozo kanga yango. Bo télématé. Bon le beau violation à liberté d'expression toki nini. Parce que biso nde toza ba gardien. Il y a ba valeur o ya biso. Biso nde pe toza ba gardien ya ba éducation.